Quand on est bon, on a petit pomba niance na katia Quill Media TV quoi. Donc vous s'abonner massivement. Hein, bon, je vais information tout. Il y a kitoko, il y a artiste, il y a comédien. Donc en fait, il y a batunion sokara donc to lingi bino mingi. Vous s'abonner massivement, vous s'abonner massivement, vous s'abonner massivement de la part de Pomba Niance malobananga bolandango alingaka na yemba mama na kwelo balingaka babina chérie so boza posa boyoka boye baba info ya Pomba Niance quoi e bale ya Congo e jali lopangote e Kashi et Jali Shangela. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Kouli Media TV, KM TV, votre chaîne d'information de notre grande journaliste et maman Françoise Vita. Encore, abonnez-vous massivement sur notre Kouli Media TV, KM TV, votre chaîne d'information de notre grande journaliste et maman Françoise. Double brassard. En direct des États-Unis, tout le bateau, Mambouidi, donc Mikolo chaîne Ezara Moko Ndimelangandeko, parce que c'est les Sama, Christian Lema, du village Molokai, de Papa Wemba qui vous parle. Yeyo, Ndekonanga, Kota Ndego Kota, Beta Kaka, au sentir, Kouli Media TV, on a toutes les informations, gauche, droite, Yasé Ama, Yalikolo, Takatape, Kouli Media TV. Bye bye, à bientôt, bye bye. Kouli Media TV, Kouli Media TV, Kouli Media TV. Tanakati yandoto, nazolota, ebandoto nanga tragédie misérable. Absence na yo est provoquée, ba calvaire alita nanga chamala. Honorable nanga yo zawapi, nzoto yo, bozomo nawa, epavé, yampamba, motser. Et chers amis, j'ai quelque chose pour vous. Mais d'abord, merci de vous abonner sur Kouli Media TV. Kouli Media TV. Hein? KM TV, en sigle de maman Françoise Vita double brassard. Pour vos informations culturelles, religieuses et politiques. Abonnez-vous sur Kouli Media TV. Kouli Media TV. KM TV. Polémique na bisibino ya saranate o eza na musique na bisibino to ke kota ko felo mi deve na biso Rambo donc zo toka to ke koto ya ve na biso Félix waze ko ndeka mi ko boka makaba anesthésie abi donc avec anesthésie donc nana za na anesthésie il faut mettre en internet botala na za anesthésie donc to ke surtout mettre na koto ya ba hérité watana be ko to ma mezo lekela ba fabrica c'est ba Karen Mokonzi ba nani donc mbula ya polémique na FCBino ya saranati maintenant ce ko yo so to ga maison mais un peu polémique to ya koto ya fali pour pas kotuye na sir polémique il est là le pana mikolo taka mikolo c'est le balobi c'est le ti ya comité na bamila donc polémique et mimiti na ba policier. Dans ce cas-là, non, tout ça, on va passer l'instant. Eh, papa m'a pas ça. Tina niveau. T'as tombé dans la musique. Tombé ta musique, tout sur la non. On a stoppé la place à Céléo parce que l'actualité n'a pas tellement kilo. Céléo, n'a c'est mal au mot. Tout sur notre stram. Tout sur les bélés. On passe ailleurs et puis tout sur notre bélé. Yo to ebike to sanjola kayo bakumisa kayo dans son propre maison mère a meilleure idéologie formée to mona ba basket to film la biso to chambre mobimba donc au sala pe pas donc yo ipata na ndenge na yo makamonga na lobango ne ka to la msa papa wemba siko Dylan la patronne na musene de Kobama na sik ya beaucoup tenina aigle de l'Éternel Saint-Kitoko na ninga Paris. Elle s'est bloquée le soleil, il a eu concours ses premières beautés. Elle a peine à parler. Tamkao le fils, 25e commune, il y avait la Kinshasa, il y a eu Kaka. 25e yango, il y a eu tout sur un bien. Tout une question.
musique il faut beta mon ndenge beaucoup misono siko na si bino keda ko sarele to la musi papa wemba ezaka bokimi ezakan bozana kan mona maboko okimo tiki okimiti mutasuka kozwa kimi abandi suko pesa lisusu donc c'est normal, la vie c'est comme ça. On est comme la biso il faut tout assumer amour c'est le il faut assumer on lelo on papa m'a passé comme tina mbila iloko oyo na mona ngo jamais na maison mère na mona ngo jamais na BCBG na mona ngo jamais bino na bino bo bunda na bo potane si la que non ndou les arabons comme ba conseil aux UPBL aux ba conseil tellement belé on sait le on a na compétence sous conseil bato ba lobana ke korsi mangaribi ala sakaza ondie mutafali ndé ngana betela bino ke biso to bata raja kula to na 6600 danse na biso tisikoyo to ko beta ku zenith karaté donc to ko beta zenith karaté donc non ça nous to ko beta zenith karaté eza ba black vera ja kula bi vraiment que zenith biso to na biso bato to 6600 danse na biso ça li to bina na ni fali ni feri ngana sande ba fisele o fo ba beta ndule o ba vie na biso ba wera ba laksa ba mo pone ba milo ba mettre ba idéologie na bino do ba autorité morale na bino bazali o vraiment ba pesa bino makambulo po bozo makambo o makambo bino ko mokanga na ndemo bolo pesa ba petit musu ba kambuti ti bo fungola je parce que c'est Léon de Zawana bon o to le que là na France ezelo mo sali pena soni na sens ni c'est le premièrement les autres questions il faut répondre à biso est-ce au travail à bongo yo moko qui est maya samo au cause na bodyguard de sécurité zalate porte-parole zalate ba musicien ba zalate yo moko le khana ba TV aux engagement nyos maison mère so vraiment bolobati bino mo ke les grands formateurs a former bino bon kenyo so tout ka yo moko olingi nyoso kaka yo il faut osama kambo oyo bino okundana bafe bolobi ke bavie wana bakabate bavie wana ba monsi biso ba passe ba sali biso ba nini oza na orchestre na Congo il faut tia ba micro ba porte-parole ba sala boulot ba bodyguard na tini il faut sala boulot ba ya kapé na rap ba télé ba bodyguard na France ba tamakasi il faut ba zala kawana. Comment fait-il que bino bobi ke biso ntobe tandu leboe ngase leo na za barantine na maison mère na barantine ya ba quartier latin na finga ba vie mon pa na barantine na famille il faut se protéger na tika no monki na roye biso ceux qui faut kata salaire ya bodyguard no ba sécurité ba betara soir o ba zena soirée wana ya anniversaire na wana parce que vous continuez infiltrer ayeko taquer mon konzi ba kotise filtre atakia mokonzi ko simba ba micro ke non mokonzi lobi ke ne na zaboye ngana bunda kaka c'est le il faut kaka bala ceux qui ba segi ba bodyguard no bala il faut changer ba momba la moko luka maman va changer bango ba luka makamba osala parce que yende zana wana ya manquement ke bodyguard atika pena boye infiltre koti c'est que bango na tout ba ki ensemble c'est quoi question babi fona tout na sérieux ça. Quand net ebsibino quand net olobaki yebisa biso salwana na tuni aux questions est-ce ba sécurité bazalaki ba bodyguard bazalaki est-ce ezaki sécurisé est-ce ba sécurité na ope bazalaki na nenga porte à part na salwana ke ba sécurité ya salwana bazala parce que biso na mboka o bino ngane sino mboka oyo bino minimiser atamso ba fruit de sidwana biso zala na Europe na ba fruit du sud ceux qui va pas bino sale tout événement moi fait en place wana ba ko obligé bino il faut sécurité za donc ça dit qu'il faut beau la sabon assurance ya bato wana so ba sécuriser si ko so comme un niveau que non ba koti tina kati salle ba zuyo c'est le stram ba liba menace na podium c'est que non sécurité na okande na lobby ça fouti c'est que bosolo la pe mabe pour la sécurité mboka batu bozo mema mabe et que mabe il faut kota na autoloba il faut kota na système mboka batu
Attends un mariage, il faut que tu aies un mariage, il faut les protéger. Attends un concert, il faut les protéger. Donc c'est-à-dire que non mais vous allez leader, n'ayez fallu pour pas aller. Yo on dirait vraiment aux respecter un moti. On lit ça en terme, donc respecter c'est-à-dire que aux alavement que moi entourage na yo moi bodyguard, moi orchestre, drummer, banani on dirait yo négligé tout musu ba porte-parole. C'est que non comme il leader te na ndenge na mai. Na ndenge na pour na bi leader il faut ça na batu, il faut ça na alignement. Yango bato ya mo surtout kaka fa nene memi 47 personnes, faire nene memi 50 personnes, 30 personnes. Donc c'est-à-dire que mutu na utilité na yi. A cause on a trois bodyguards akena bango. Ne vena no ya ça. Donc par là, ezak neto so na yo seleo et loko au sali, au comité na police au porter plainte au nga batake ngai botala banino mimba komba batu na kuna police. La police wana a interpellé enfin de savoir comment tout na et l'hôtel bo sali ya l'hôtel bo sali la ti motif ko batu baye pe o les autres c'est que batu bata fali et lo na tout na moi. Donc c'est Léo juste zaki ka conseil ça te kana yo wana tout na fait bino ba Serge Kak ba Serge. Pourquoi? Pour c'est le Dino dernièrement ça dit ah Fati attaquer Kabila né na film. C'est le Dino attaquer la Coste Mabé, attaquer faire ego la Mabé. C'est le Dino album na déjà fouti. Il peut sous Serge c'est le Osram. Au comment taquer au finga wega au zonga boy sikoyo. Barankinyo yo zana ngwana belé. Est-ce que batona ba pesa ko date ba menacer yo? Ba pesa ko date te. Hein? Kouli média et bongo donc ils ont juste un message na nenga ke quand c'est mon arrive dans c'est le ba kenda bon allez jabir ngana c'est le to kenda bon on moni le loto lo bagano il faut to pesa pe bana na biso quoi grande sœur a bien ngana singa ke bana bazolela il faut tirer bon peu espace bana besoin pe balia nini bongo ba benga moni kikala ka bon ba te mais il faut on peut balia kikala ka et on bon mona ko c'est mon arrive mikolo ya zaboué boyoka kuna Congo pesa makambo TV boyoka kuna korsi mangawi moko dialoguer na Congo stratégie ba masana na Congo stratégie ba mota trop mais mikolo yo babi il faut toi payer na maman Françoise aux États-Unis na personne mbote na bible ya payer na ve na biso grand frère papi kaninda babi na États-Unis babi une autorité morale. Nabo sente bébé senda yaya, bébé senda na Cape Town yoyebi. Nabo sente dada kanda solution ya diaspora. Nabo sente yemoko les raïs, King Zuma Kawaya, les raïs. Nabo sente batutu oba soutenir encore si mangaribi, na nenga système, ve na biso si ya meto. Pitubaya. Nzokombangu, yaya, yoyebi kaka, iskozali. Nabo sente bana Paris, tout oba linga encore si mangaribi na Londres. King Floridor, Papa Fololo, King Folidor. Donc, Bambote Sikozali, Nabo Sanité les jeunes patou, jeunes producteurs, Alvin Benzema, Yoyebe Sikozali, Nabo Sanité, tout, Basera bien, on va soutenir, Badjoya bien, on va soutenir, Bozala toujours, on a quoi. Et ça qui juste, tu as dit qu'à la pote de Sassé Léo, Makabasali, Batu Bélé, Basepel Nango, Batu Bélé, Basepel Nangote. Mon ya kubunda na podium comme na idée bêta comme na idée espère qu'ils mettent sur les alliés c'est le côté canon micro promotion il y a le boom ça là bon monter donc fallait pour papier idéologie yo yebi botamon na ma à l'aise à espace quoi à espace quoi